toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambu na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV proposera nabino actualité mais to memela bino pe ba réflexion na ba analyse sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux na ba réalité o toza ko kutana nango na amboka na biso. Alors lelo lisolo tolongi to beta ezali na musique na biso boyebi ke depuis un certain moment wenge musique à maison mère ya Werason zanga qui en tout cas sika ya ko répéter Werason azalaki na siège na ye o ezalaka d'ailleurs ya wenge tamba alaka ensemble tamba kaboni ya tikala ki wana ezalaki na avenue enseignement juste en face ya stade des martyrs un siège to akobenga la Samba Playa tango wenge zaka ensemble après komaki la Zamba Playa pe baki okata yango kaka la Zamba et zalaki siège ya Werason batu nyonso to ba mesanaki mais finalement nzoka Wera zalaka na ye kaka locataire boyebi kofia yemba yango le 24 le 25 le 27 le 28 locataire vieux chinois yaka kotungisa locataire donc boyebi ke soki déjà commis ba fin en mois locataire akoma ka mal à l'aise pour aibi ke vieux chinois akoya et cette fois-ci vieux chinois o ya Werason na la Zamba wana décida ki ateka place na yepe la Zamba ezalaki vendu et comme ici wenge musique à maison mère netika mo SDF moko boye sans domicile fixe ndenge tokoyi koloba bazalaki sous nesika ya ko répéter te siège ezalaki lisusu te ba komeka ko répéter tamo ko kutu ba ko sala idéologie ya répétition intercommunale nyonso wana leka na cadre certainement ya ko couvrir absence ya lieu à répétition ndenge ezalaki mais lelo nangonga to loba ou bonne nouvelle pour la wenge musique à maison mère oza na production déjà na mois ya juin ya année oyo le 12 juin très exactement production na Zénith de Paris pour la 5e fois Werason a se produire na Zénith de Paris et donc il fallait bien avoir un siège aussi puis ba préparer pe concert wana Zénith parce que c'est une production très importante parce que Werasali ba né belé a beta kalisu kuna te bobi phénomène za ko le kana poto ya ba combattant et donc ça là qui que poto a certainement na soif ya Werason mais comment mieux préparer production wana Zénith soki bozan telante là soki siège ezate lelo Werason na zu siège mais malheureusement tori ko loba moi bongo parce que côté pe to moni moi mabe zali ke comment un orchestre ya trempe ya wenge musique à maison mère ya artiste munene lokola Werason ezala na makokite ya kosomba siège yango moko il faut ka mutu moko ya sombela bango mambo wana na mboko pe fosila musala na yo oyo moko salaka esengeli quand même tango zozo mbongo batu bazali ko ganga kozaka mutu ya mbongo ne serait-ce que o ezali siège na yo sika pe musala sala maka koki kosomba mais ba temps eleki ebele plusieurs mois sans siège mais quand même finalement bonne nouvelle bon samaritain moko abimi mécène moko amune na bimi boyebi pe kombo na ye mena zotika Sankara de Kunta ye moko tangela bino kombo na ye moto oyo azongisi Werason na esengo bilengi o bana mantaka manko ibazela kado bazani sika ya bango moko epai wapi ba banda ko répéter pe kozala siège ya orchestre wana Sankara de Kunta zo expliquer biso na vidéo to laksabino. Je rappelle que bozolanda chaîne YouTube na bino DMTV sokozana na abonné tende onanga mi abonné na chaîne ope ko bosanate tango mi abonné ou activer notification juste en cliquant sur la petite cloche au commande et ko apparaître tango s'abonner ngonde ko permettre na yo orataka lisusu te ba prochaine vidéo toko pesa abino awa. Écoutons Sankara de Kunta, le domestique riche, et bon nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Sankara, bonjour. Oui, bonjour, Mamie Lela. Des danseuses. Moi de la femme. Moi de la femme. Tu sollicites, hein? Toujours respecter la femme Tissikoyo. Il y a une danseuse, il y a une senti que la danseuse n'a pas de longue. Il y a une classe, il y a 7h15 déjà. Balati Maputa. Balati Maputa. Donc, il y a des zéniths. Bazok et des zéniths. Donc, il faut voyager peu mingi. Bazok et des zéniths. Parce que zénith, c'est le 12 juin 2021. Werason Boebika, zénith, alors, il y a chambre d'exaucé, il y a gladi, il y a bête, il y a rodada, il y a rosaranate. Donc, merci, le boss Eric Mané.
Mandala Nenga Sombi 300 billets et puis merci na PDG Willy Toka na Serge DG Serge Ntiko mwana ba sombi ka ba billets tout ça mais likambuto ya mami lela en tout cas nde tozaboye eza na bateau ba grand mécène eza na bateau na mboko so bagi mibale Congo comme New York en tout cas on a bonne nouvelle na bana nyoso ya wenge musique maison mère en tout cas boye bi que depuis tozala suna la zamba te tozali suna CHT tozala repesa en coulisses tout ça mais lelo na minute tozala na tout le monde a bakabaka baloso bakaba ba instrument mais ko sombela batu siège nanto monate bana makama musique banda depuis pompolowa et bagankale mais lelo en tout cas ça na honorable sénateur Guy Luando betala Guy Luando baboko en tout cas honorable sénateur Guy Luando ye a sombeli wenge musique maison mais siège et ça pe na bambongo mikete parce que lingi musique na biso mata toujours likolo ya sungili ka wenge musique maison mais ta sunga ka bato belé bato aboyende to ana besoin na bango na vision chef de l'état na nenga social biso nyoso photo kende dans lelo musique we rasol roi de la forêt du siège en tout cas merci na honorable Guy Luando Mboyo en tout cas batika yo ya mo besate oui adresse ya sika ye mutaro ya kata pena riba bazana maître tete kaboye bakozala na ye moko Théo Zambo trapi na Fantomas na maître Kazi donc bakata ngo penza boye kaka donc voilà ya ngomoni toye tolobi en tout cas merci ba bon dimanche na batunyo so bolanda ki biso en tout cas toyebi ke ya mo lobesate Guy Luando Mboyo. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Boti Kolandawana, extrait à Sankara de Kunta, bien sûr, hein, où il a annoncé que Wenge Musique à Maison Mère résuit siège et Asika après la Zamba à Playa. Batebele, estimant qu'il fallait qu'Arawera son bandé la Zamba pour les sièges au Batubaïbaki, mais qu'à cela ne tienne. Mukolo et Sikawana, Tekaki Yango, et Wenge Musique à Maison Mère, Rezala qui est obligé de se retrouver tout un peu dans la rue, hein, façon de parler, se retrouver dans la rue, mais il y avait plus siège. D'ailleurs, Sankara de Kunta a confirmé en disant que bazu siège Oyo Mécène Moko à Sombeli Bango sénateur Guy Luando kombo na ezotanga mamingi Mokolo Fondation Widal asaka ba action ebele hein, ya kosunga population ya République démocratique du Congo na capitale tout comme na bamboka msusu. On se demande d'ailleurs comment est-ce qu'il fait parce que ba makambo sala ka nécessitaka ba moyen certainement ebele mais est-il que azali na moi domaine wana ya kosunga. Alors est-ce que Werason na wenge musique à maison mère bango pe bazali ba nécessité pour que bayaka ko aider bango yangwana bon oyo na ligne un peu pour ça moi réflexion par rapport ya ba musiciens na biso en général qui sont habitués na système ya ba matolo et oyo pesali ke belé ba bonga ba comme na mbongo derrière ça tout simplement parce que gouvernement na biso za ko aider ba artiste na biso te na ko protéger ba droit na bango ba kokakolia na ba œuvre na bango bazo sala. Ce sont des artistes qui ont produit plusieurs œuvres na mboka na biso ko sala ke bazala ba milliardaire donc millionnaire milliardaire donc multimillionnaire voire même milliardaire mais ba artistes na biso ils en sont encore au niveau où bazaka na ba siège te qu'il faut qu'un particulier aya sombe la bango siège ezali quand même likambo ya Sony donc ne to mona ka bango Sankara yemo to mona ya leki azo biso ko Werason na zana ba mapangu na commune ya Gombe mais incapable ya resomba siège pour l'orchestre na donc voilà to comprendre que zaka nango 12 ezaka nango molo ka na cadre musique à Congo ndenge evandaka donc il faut ka o lo bablo moni tsoza nango mozana ngoti sifika ka ba moni ke mukolo esika teke sika na ye ozozo siège te et pour comme la siège il a fallu mutu moko ya somba yango alors que bozaye ko ganga ke bozaka na bambongo donc finalement on peut comprendre que l'artiste na biso ba na mbongo te ils sont rares o ezake ba somba ba siège pour la orchestre na bango to monaka Luambo Makia dit lelo 1 2 3 d'ailleurs serva na orchestre mususu faire gola notamment à répéter ba koto wana et Koffi Olomide ye azalaki na esika na ye ya ye moko amibenga boss ya mboka Koffi Olomide mais Werason JB Mpiana bazanga ba siège te donc ça qu'on se le dise mbongo pezo zanga bango te parce que bana ba bien immobilier c'est vrai et belepe mais pourquoi bango moko ba misombela ka ba siège te oyo ezali pona musala o esali bango bazalelo donc c'est question hollandais toujours parvenir na comprendre en côté mais d'un autre côté zakotali saka pauvreté il y a des artistes na biso en général qui sont toujours obligés de tendre la main pour ba kabelaka toujours bango et
ezali kopesa père moko na mwa a soni alors que soki artiste wana bazala ko gagner vie na bango par rapport ya ba droit na bango za respecter gouvernement biso a mettre makambo a main et que na pays pe pouvoir d'achat batuzo permettre bango ba somba ka musique ya ba artiste na biso ba artiste amso fo la ba millionnaire. Imaginez qu'une seule chanson bote kango na $1 et que ba congolais ba sombi na zuka 1 million de congolais, vous avez automatiquement $1 million pour na yo artiste. Gouvernement et sengeli a kota makambo ya ba artiste surtout na yo etali ba droit d'auteur na bango pour que koka kozala respecter pe ba ko entrer en possession ya o ezali du na bango. Au-delà du fait que information sans carapace ces informations est sengof surtout pour na ba manzaka mankoi pour na bana ya lazamba ba retrouver ce ko siège ya sikepa yo wapi ba retrouver ka orchestre na bango mais quand même il y a attristé pe biso komona que pendant tout ce temps wenge musika maison mais zalaika kokoka kozwa CHT donc c'est que zalaki problème ya ba moyen c'est que wera sona zaki na moyen kosomba CHT pour l'orchestre né yango finalement mécène moko ye asombeli pour soka zaki na moyen ngaka somba po ezali esika ya musala yango nde sala bango nde basalaka donc et sali quand même esengo parce que bazu siège mais quelque part sali pe mawa comme on a que artiste na biso en réalité basana banka na rien il continue toujours à copier car na kati ya pauvreté et zali mawa mingi. Et d'ailleurs, na orchestre pour la plupart fiche de paye et ça kana ngote do ba loba na bango kaka mais ce fiche de paye zales que bo futaka na INSS bo futaka na impôt sur rémunération ndenge bo kataka ba mission na binondongo zomon ezali ba problème et belo eza je pense que le gouvernement à venir ça malokonde faudra et s'y pencher peut trouver ba meilleure solution pour l'artiste congolais na biso baza ko la fierté ya mboka oyo malgré ba pota ba pasi oto yoki na mboka oyo bango à travers musique na bango ils ont pu quand même nous bercer pour que tous ala quand même bien. Donc voilà lisolo tonga toka bolana bino yangwana tokomi na suka et tolobi onyo surtout tolobi moi réflexion to sali vraiment na ndenge ya mabete donc bobulele biso faute na ndenge ya mabete c'est une réflexion qu'on a eu à faire d'ailleurs ce qu'on appelle un point de vue na yo o ezali contraire tam suno ya biso tikela biso ngoka na commentaire pourquoi pas te échanger na yo pe dans la mesure du possible. Merci pe lisusu ce que c'est peli o tikela biso like mais mi abonner pe surtout na chaîne na DMTV ko bossa na te ko activer notification juste en cliquant sur la petite cloche au comment apparaître tango ko s'abonner parce qu'il y a ngonde ko permettre na yo ora takalisu te ba prochaine vidéo to mettre en ligne pour na yo. Merci encore une fois Nabino to kuta Nabino prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.